nanga zuma ina ngai hein ou un problème tin tambe ngaba oh yaya tala masa master nabia omona kosa likambo liboso batunaka ilio liboso kantine yo soka na kantine obenga yayanga bona tuna nani bonga koza na leki lokoi na bota mi olando obenga ngai bon to ke musika te na tunia yo liboso sola na kantine so na kantine ngolo bani oh kantine no ya bino te mai mutati ati kantine na pompe et atoka mai aske ni kosokola apo solo bebeli na tuni yo mai to manol mana pompe do mana carte d'électeur ono yeba ki mai za kingani to kantine boko boso boyebi ke za kantine biso te boko mango te point ke fa ko ma famille lusila oti fa boko mabongo ah donc yo nde po mona ke kantine ya bino te fo ba komana ba komona ba kantine mai za na pompe na sokoleli na salini na mulungi na sokolate mais ba tuna ka non o fana tuna na ndo sa recensement bozo tsa munoko o fana tsa makolo ezaki ni ba ndo sa ngani pedicure oh tete ba mangam suna zongo na talupango o mama mo na ba yo tang suna te ngana yabi ko futila apu na yo boyo futa pana ngaza baya oh ngabe na ka lokate boyo bana ndenge ni simba bozo tsano pe munoko za na toro zo tsa munoko oyo zo bima na pompe ezape essence te ama juti te ama suba te aka mai ko ke toka po o sokoleli ka mais faut tsa mon panto c'est cantine na yo papa nazaki na cantine te yango na sokoleli o nazana confesse ba tuté papa eza cantine ça me tous na confesse nzambe kaka cantine eza pona ngai pona ngana bato bazana ka sanda kuna ngai eta dame no na yebongo te donc ezamba suka ko simba su cantine na ngate o ti to sola bo tuni eta dame na ngate non ke na ngwa bo sko to na sokoleli cantine lo bima mbeta dame point et que pona ibite dame no te na ko zo na ko linga même pas to partager cantine ngana yo pe na ko tigilongo faut kabla douche ko pen nani pen coupé bo ma sokola mutu na da partie na ye te